Shalom bana na Nzambe. Naye ko témoigner munene na Nzambe, o Nzambe asali pona ngai. Nabalaka Libanais. Tangu nabali Libanais wana toboti na ye bana mibale. Moko ya mwasi, moko ya mobali. Ya mwasi azalaki na 2 ans, ya mobali azalaki na 3 ans. A proposé nga lobi ke nalingi nakende na mboka nanga congé ya 1 mois kotala ba parents nanga soki moyen kozala nakende na mwana oyo ya 3 ans. Nayebisi na lobi non problème te bokende nga pe natikali na oyo ya mwasi ya 2 ans na zemi ya 3 mois. Bake voyage basali 1 mois na kozonga na bango basali accident na avion na Ethiopian Airline, donc na perdaki mobali na mwana. J'avais 24 ans. Baye bapesi sango na ke Liban na zemi, en tout cas c'était pas facile pour moi. Donc na bandaki kokokate nazoyeba te na lela mobali to mwana famille pete, donc bazolo bakaka minoro na bango, en tout cas ezalaki pasi ponanga. Ti tango accident salamaki bamonaki mwana 2e jour ya accident mobali après 3 mois. Po avion anekweyaka na mai na océan babandaki koluka nanu ba koluka po bazwa corps ya papa après 3 mois. Tango basilisi kokunda makambo to esili nakomi na zemi ya 7 mois. Bayebisinga non il faut tikalawa obota wana yebisi bango non il faut nazonge pa na biso na Kinshasa parce que awa naza na famille te, en tout cas na kokoka te. Banzimaki na ekozonga na oya ya mwasi ya 2 ans. Bayebisinga zonga comme ça to bando kipe yo chaque année to bando tinda mbongo ya kolesa bana ya kofuta ndako. Maintenant on a komaki awa ba respectaki ba parole na bango te. En tout cas na souffraki mingi na bana na ekobota na boti mwana msu ya mwasi na comme lokwa na bana mibale ya basi. En tout cas na souffraki vraiment. Nazalais vraiment na vie de prière vraiment te. Nkolo mususu famille wana ebenginga oh non il faut ya awa na Liban na bana na ebisi bango bino botikanga na bana. Ça fait 2 ans botikanga na bana moi été oh non il faut ya parce que il faut Ethiopian et dédommager mbongo faut rolandela ba démarche wana ezosenga présence na yo. Nde na ye kokende na Liban na bana ekomi siko tongo tosisi kosala ba document ya Ethiopian po nazonga boye babuki valise nanga bayibinga ba passeport ya bana. Ale na mekolo baboye papa bokilo beau père abetinga mbata tout et tout, en tout cas ezalaki vraiment pasi mingi ponanga. Natikeli bango bana. Après une année babenginga Ethiopian et dédommagé mbongo. Ethiopian epesaki $200,000 mais famille wana na ndenge ba signé sakinga ba papier falaki nga nazwa lokola $150,000 mais bango batindelanga kaka $15,000. Na yebisa bango pe problème te nini te, après bakati contact yanga na bana lisusu to solola lisusu te. Nga pe na vandi na nga na bandeli vi na ngai na komo sambela le na ekozwa mobali mususu. Mobali yango na yozwa aza pe kaka Libanais. Abali ngai to komo vanda ndako moko a proposer nga lobi oh non il faut na memo na Liban okendo luka bana na yo. Pendant 10 ans na mona bana wana te, ça fait 10 ans. Na ebise c'est vrai oh non faut tokende. Ponga na prière en église moko boye kaka pe na limete. Na église on a sambela kawana na kei ko luka pasteur na ebisa ye ke nazolinga na voyager
na mobali oyo abala ngai alingi amema nga na Liban mpona kende okutana na bana na nga ça fait 10 ans. Pasteur wana aboyi alobi na nga komeka te soki okei bakoyiba o lisusu bana na yo oyo oza na bango. Nga nakendaki mpo abondela mpo na nga ndenge nazo voyager, abondela meme pa mpo na nga eloko moko te. Na bima na bureau na ye na mai ya misu na kolela na ye kozonga na ndako. Apres na bino lokola nakendaka na nga ba kilt na nga na Bethel ya mercredi ya jeudi même baveye na yaka na Bethel. Ça fait 8 ans mais il y a un moment nakimaki vraiment na bandai koya lisusu Bethel te pendant une année parce que nazaki na zemi tout et tout na bandai koya te. Mais tant na ye kozonga Bethel ba kilt ya mercredi pasteur abandi côté ya alobi que non nazomona ba voyage awa mais eza na voyage moko eza la voyage ya esengo. Lorsque nous avons démarré la prière, j'ai vu deux choses. Premièrement, j'ai vu un avion. Et Dieu me parle d'une grande bénédiction dans le voyage. Ce soir, Dieu ouvre des voyages. Il y aura une saison où nous allons recevoir beaucoup de témoignages de voyages. Place nazalaki vraiment na sepelaki na kumisa nzambe nga lobi wana eza kaka ngai. Pour la voyage pe koki toye kokende Liban na mobali nanga toye kokoma na famille ya mobali nanga bayambi biso pe bien tosali 2 jours mobali nanga lobi non tokende nano koluka bana. Nazalaki kaka na référence moko ya bana place bana babandai kosaka na Fantasy World. En tout cas bandeko nanga nzambe aza bien. Tokomi kaka place tokomi tozo tuna adresse mbala moko bayebisi biso place bozo tuna bato bozo luka baza likolo. Nini ekoka pola ngai na bolingo na yo Yesu mameki butu na mati likolo na fini sonnerie mutabimaki mutaliboso ezalaki mama Bokilo belle-mère wana bimi donc andimaki te ayambi ngai natala bwe mwana moko azobima. En tout cas nazalaki vraiment ngate mwana ekobima natikaka mwana wana azalaki na 5 ans mais mwana kokisi 15 ans mwana komi mama mobimba na bandi kolela na bandi kokumisa nzambe andimaki te qu'un jour na kokutana na bana nanga to continuer koluka ye to yaka na Bethel. Donc nzambe aza bien. Merci. Allez, chantez, on y va. C'est beau.